Mbote lisusu bandeko baladia tokomo ape ndenge tomesala kokutana biso na bino konta tosinya moi mbula butu tozala mpona koservir République démocratique du Congo oyo ezali mboka na ngai mboka na ye mboka ya biso nyonso tu na yasi bote kolanda ndeko na biso Laxen ndenge azomarteli makambo oyo etali agression ya mboka na biso Congo tomoni mpe basortie médiatique to mpe ya lokuta so mpe ya sika toyebi te oyo tata mokonzi ya kala ya mboka Congo alobi ke azozonga kogere mboka na biso Congo na 2028 tozotuna mpe ya mituna bakongole bazokomituna okozonga na lolenge nini parce que sozonga déjà depuis kala bato nyonso tu bayebi ke Corneille Nangaa aza marionnette aza étiquette mutu oyo apesa basoda mbongo azwa Goma azwi Bukavu kombo na ye Joseph Kabila Kabange boni okosala discours politique ate toyebi déjà et so zonga nzila na yo ancien rebelle AFDEL lelo okomi rebelle autorité morale ya M23 d'ailleurs musala na yo kobomaka bakongolais po yinga na ibonga koloba na biso to kozonga eso zonga déjà zala clair na bakongolais Joseph Kabila Kabange zala clair na bakongolais le bac ici au zonga na mboka na biso Congo na nzela ya M23 tika okosa koyingela okozonga na 2028 ozala déjà na kata Congo na nzela ya mabe o elongo banité bakongolais bakufi combien il faudra combien de congolais bakufa pour kata mawa batiki oteka bapio dina ba pomme de terre na kokite okomola na biso tele makambo nyonso tu en tout cas na kosenga na bakongolais nyonso te pa bozwami c'est le moment où la prière ya kosambela pour na ba union sur mboka na biso Congo congolais nyonso pai ozwami tango ya ngoyo ya kosala prière ya tolo na se ya jeune na banganga pe bosala ba rituel pour ba congolais bakufu mwa mingi mokolo malelo na liboso na bino to solola ezala bandeko mususu ya mboka Congo bazaka libanda ya mboka nzoto lezaka libanda mais motema na bango za touche na mboka na bango Congo bandeko pe mususu balingaka kosalisa bamonaka nzela te parce que bazala escroquer mbala o mbala parce que biso bakongolais ya mitema malamu bazali mitema mabe pe bazali bakongolais bakomisa baninga mususu ba marchandise bazali mais na plateau nanga awa nazoyamba bandeko ya fondation Mwika bandeko ya fondation Mwika baye kotalisa biso 15 ans ya existence ya fondation na bango bazokanisa nini to nini pe lolenge ni wenga suza bakongolais parce que na mboka na biso Congo tozomona bandeko ba fille mère basi bakufula mibali bana basoda basi ya basoda ba mama musu basenga mbongo na nzela na ba papa bakufa misu bana betike okende ba triomphal lolenge bazo mener vie et c'est président ba congolais mususu ti yana lobi a bazana ba congolais mususu nzoto za libanda motema za mboka Congo tozoya mabongo mama Gidil Mwika na mama Ormine Bweti bangonde bazaba invité na ngai lelo tozo sola ba masolo o Italie Fondation Mwika mbote na bino mbote papa bonne santé malamu mama Gidil Mwika na epi so atteint comme mabe si oteng man ba libosto ya mona plate to comme ba bien ndengeni ba minga la sekiri makasi ba minga très bien comment l'installation kitoko makasi na ba congolais musu bazolanda ezali na poto clean ezali pour moi penser au côté on a au sentir aux autres kamenga na za les OK mama Ormine Bweti boni bien papa na tête comme ma bébé non tangi bien yeko za congolais de père de mère bien oui congolaise de père et de mère bien tout comme ah ba yambinga bien akeza ki bien la tope kitoko donc naza kimia OK mama na biso Gidil Mwika toujours sur la makambo Italie Fondation Mwika yes 15 ans d'existence makanisi wana ya kosala fondation ewutaki esika nini bon makanisi oyo asala fondation ewutaki na base ya mama na ngai ngai azalaki mwana moke bon na ndongo na nde mama na banda koede bato na bainocent na bato ya quartier akosomba biloko akopesapesa bato akosomba bilamba akopesa bato bon ebanda eshoke ngai yango mama na ngai aza moto ya mbongo obie koma yo ozosala bambongo na miki ozala yango ozokabela bato on se touché en habité bon ngai pe soki na koli na olandaka exemple ya mama nanga yango wana yango yo nana salaki fondation zaki yo to mama non mama sa fondation te ba tango wana fondation zaki te ana ka bloka na volonté na ekaka ngai so ndimi na ngisanga fondation pona ename mango kwa
ezala mwa munene ezala mwa bien ntango osali fondation obande kosatandi na nini na fondation na eloko moko te nga ide na ezalaka kino na ide bandeko na biso oyo basofre c'est tout ozwaki te déjà osala baaction ebele pendant 15 ans wana osalaki nini na nini tokokoyeba bon pendant 15 ans baactivité nasalaki eza ebele kutu mosusu eza na bavideo bokomona na eda bato na eda donc bato baza basorte ebele to eda bato na hôpital to eda bato na hôpital deux fois to eda bato na hôpital to eda nani bato mosusu wana handicapé. Oui, maman, au Milboueti. Oui, papa. Oui. Tu quelques actions ou fondation que c'est ça déjà. Fondation Mouika et Salivation et Belé. Pendant 15 ans d'existence, il y a Fondation Mouika, tout Salivation et Belé, tu aides Belé. Tu qui n'a pas hôpital, tu qui n'a pas orphelinat, tu aides les personnes avec handicap, n'a pas vélo, n'a pas béquille. To aider bato barefulaka na braza tolanda bango team voire même na maluku mpona koede toyeda mpe baoyo banda ozala na commune ya Kinshasa wana na Kabamba bato babanda omona bango bayebi toyeda bango mpe toyeda tosali fondation Mouika aider vraiment bato ebele et puis aider bagenre batutu aider bapersone avec handicap aider mpe bato malade aider mpe basi ya zemi parce que oh toyedaki ya braza bazalaki na maluku ezalaki oh toyeda ba mama bana ba o ba refula bango na bana o bazalaki na ba bébé bana possibilité te bazangaki ya kolia bana bazangaki bilamba tosomba bilamba basik oh tomonaki tokokaki kosunga fondation Mouika esungaki. OK, fondation Mouika esungaki wana pendant 15 ans. Sikoyo awa vous avez 15 ans d'existence. Il y a fondation. Nini bozo kanisa kosala na 15 ans parce qu'il y a un des sujets na biso. Il y a 15 ans d'existence, il y a fondation Mouika. Bozo kanisa kosala nini mama? Bozo kanisa ko développer fondation et comme lisusu munene parce que pendant 15 ans d'existence wana maman Guidine Mouika asala yango na propre fond na ye. Na mutema na ye ya malamu na mukie na ye oyo aganyaka nde aidaki na ndenge oyo amonaki akoki ko aider. Yango sikoyo na 15 ans oyo mama Guidi alobi non na makasi na nga moko na kokoka te na mboka na biso toza ebele bato baze ebele nga moko na kokoka te ifo na belela yango moto na tokomi wapi to belela fondation Mouika ezobelela bato nyonso oyo bamoni bakoki koya kosangana na mama Guidi na fondation mpona koede. OK, mama Guidi Mouika. Yes. Vous allez à l'aise. Ntango banda kokozwa misolo oya kosunga bato na nayiba ezalaki na coopérative obanda kozwa misolo pa bato to obanda kozwa yango na poche na yo na libenga na yo na mwa moke osalaka nde ozopesa ozokabula na baninga nga kuna ezalaki na ide kuta misolo te vision yango ezalaka ya mama na aka nyonso okabila biloko na bambongo na ye moko yango wana ngai mpe ndosala na mbongo na ngai moko tanke ngai nazalaka na Londres na namonaka nde baedaka bato pour ce qu'on a Londres, sur un problème, bako aider yo, bako peso voiture, bako foot yo, donc aux gens avec handicap. Voilà. Donc aux gens la voiture non un, aux gens la ticket de transport et retambo la deux, aux gens la ni na droit ya taxi, ba taxi oh pas oh noir, ba la Londres ba yebi, taxi oh noir, aux gens la droit nango. Donc aux gens la droit la ba activité velé na ba on sait peut-être et loko moko boye on va foutre la taxe, on va les taxes. Yeah. Donc, n'importe vraiment chose, on a un problème, on est à l'aise, donc, très à l'aise. Mais quand on a la première fois, on a Kinshasa, en 2019, bon, activité, on a mon qui, n'a pas supporté à noter. À partir de l'aéroport, papa Langai, à partir de l'aéroport, tout ça, il y a des limites, nazomona bandeko na biso nde bazota musu watomba na mabele babilambe baby na kokeka ko supporter yango te na kokaki te donc activité tout na monaki na moni mwana ngwa moke masoki ya 3 ans azo tindika mama mobimba tala munene na punani na vélo azo poussa ye soko te mwana yaki moke mwana azo déclarer mama na lembi mama suppose yaki na choité parce que mama pe moyen azo na makasa kotambola mo ezaki te aussi na mwana pardon mwana pour ça que les gars type na tozo kendi
nga nazalaki na taxi namoni événement nde eleki nga nakoki kosupporte te natelemisi taxi nakiti nazwi mbongo napesi mwana po esolage mwana aide mama na ye te mwana monaki makambo ebele nakoki kosupporte yango te yango nasalaki susu activité moko na aidaki bandeko na biso bahandicapé nabengisi bango bayakaki napesaki bango mbongo toliaki ensemble bon yango sikoyo na année oyo vraiment naye po tosala mwa activité moko ya mwa monene po toaide bandeko na biso po tocombattre de façon que non balonga kosengasenga na banzela moni kosenga na banzela eza risque akotelema parce que mosusu mona azoya mbango na mpasi na taxi azosenga bambongo toka mpe bakotuta mpe ye ozomona bazala na barisque ye c'est ça nde bazotelema bongo na bataxi basenga mbongo donc nakoki kosupporte chaque rentre mpo na ngai na vivre oyo vivre na poto na comparant na oyo bandeko na so bazosouffrir awa nakoki kosupporte yango te wana bi na ye vraiment ana année oyo mpo tobunda mpo tolongola ata mwa bato mwa ndambo na situation oyo baza na yango oyo baza kofika na mpasi ya kosenga na bavande banzela na baotambola na base babilanga kobeba donc risque mpo toaide bango tosauve bango na mwa mokie oyo bandeko na biso bakoaide biso tokopesa mwa basala mwa quand même mwa petit commerce de façon baluka moya kovivre mpo lelo nakokende na miliki basikre bamapa bapesi bango bakolia lelo lobi ozonga susu na nzela ozomona bazonga susu na nzela kosenga mais soki bazwi mwa moyen mwa mokie basala mwa petit commerce omoni ekoaide bango mpo balongwa na nzela omona vision na kama eza mpona kokombotre balongwa na nzela kosenga na nzela mpo kosenga na nzela bakokufa bakotuta bango po awa na afrika baza na valeur te kuna na poto kotuta buta bongo ok toujours vie mais awa bakotuta ye pour chauffeur akini atiki wana ozomona yango wana kama nayeba ye tobunda to nabunda vraiment nabunda nga moko te na bandeko na ngai nabunda na bandeko na ngai baede nasengi mpe na baprésident na biso baede biso na vision toza nango de façon ke tolongwa ta bato ta mwa 10 ata mwa 20 balongwa na situation wana basala mwa commerce na bango moko de façon que banda aider bango balongwa na vie ya bisenga wana c'est ça. Président de la République démocratique du Congo comme on a président Félix Tshisekedi Béton oui Béton alobaka boy dans discours na libo tout amozo ebonga bino ba diaspora bino tout obozolanda ngai boya na mboka na biso Congo botika osaba déclaration ba réseaux sociaux voilà boya totonga mboka ensemble voilà yo pe oina idée na yo ya côté moko boyi parce que mutu muzana wa côté ya construction yo na côté social voilà est-ce que message aux na na kotikela ota oso na yimo président de la République otalisai tata mo côté ko ngalo ba kiboya ensemble akoko msamboka wote voilà ya mone ba l'émission la tangi batu balinga nyamu nyamba lingi mboka tabula malamu te boya to sangana to to mboka o mais ça bande ko na musuba ya ko zwa batu comme ma pont ma bourrette donc à tes zélo à ton minda on a que sili parce que bourrette va finir donc bino bo oyo ko zo be handicapé pour tomber la bango tous avant comme ba marchandise là jamais c'est impossible parce que y a mon père dans un problème na ko faire souffrir les migrants c'est impossible bonga azobunda na sens que longa moko na poto ba edanga mafuta nga na na voiture matambo na taxi na za voilà c'est ça ya mo na yeko bunda bona bunda pona ngai te ngana za bien pona ba ndeko na o bazotambo na nzela bazotuta bango mukolo nyos bazoko senga ka mbongo bana na bazo souffrir bazoko tindika ba mama na bango bana ba souffrir makasi bazo tindika ba mama na bango ozomona na sens que non ce qui moi ata mama ko peut être ça business mwana na ye mwana so ça la moi petit moi commerce moi bosanda ozoma kina ako aider ba parents na ozoma na moto caméra ya moi message mon bako zo na ndo mboka o se présenter ngai mama Guidil Mwika na ye pas da bino ba konzi ya République démocratique du Congo mais cette personne vient avec handicap mais na moni ndenge bande ko na bazo tamona na malamu te voilà na zo senga le suni moko ya yo ya ye ya ngai to sangisa voilà à l'occasion il y a 15 ans la fondation Mwika voilà tout ça le comme gars nene on a sous bas c'est tout voilà ok na zo se présenter ngai mama Guidil Mwika na fondra na Londres na tiki bana na ngai na ye a pona ko aider bande ko na biso
koyede bandeko na biso omoni ezosenga mwa mbongo po nasalaka deja nga moko naza na baactivité be nasalaka pendant 15 ans nasalaka nga moko nasenga aide ya moto moko te so nazosenga aide mpo namoni makambo oyo nazomona elekeli ngai donc ezolekela nga ati sikoyo elekela ngai nde bato baotambola na mabele babilamba ezobeba donc bana bazosufri babahandicapé bazosufri baotindika baparent na bango donc bazotuta bahandicapé moto atuti akimi donc yango moninga na ye tocombattre mpona mwa vie wana tolongola bango na mwa kosengasenga na balabala yango naosenga na président na biso aede biso mama Denise ede ngai na vision oyo ngai naza nango na ngai moko na kokoka na ngai te nasengi na paster na ngai walesa na ngai moko na kokoka te mpo vision oyo ngai naza nango eza mwa monene tuko mpe tokoko ozwa mwa esika moko peut-être ya maluku ozomona mwa maluku totongi mwa place moko baoyo bazalaka libanda oyo bazalaka libanda baza na place te bakoyo ya kofanda na bango wana ozomona mais vision na ngai makasi boye eza mpona tolondola bango na balabala na vie lisengasenga wana parce que na balabala bazotuta bango bazokufa bana bango bazosouffrir ozomona donc na ye eloko mona tiki bana na Londres na ye maputo longola bango na balabala na vie lisengasenga wana sili mama Denise edenga na visa onga naza nango na po naza na temps mingi te awa baza na fondation mama Denise baza na fondation mama Denise da ede biso po naza na temps mingi te awa natiki bana baotanga natiki bana na ye mpona kosunga bandeko na biso bandeko oyo bazosufri oyo bazokotutaka bango ntango nyonso na nzela oyo baza lisengasenga bazotambola na mabele baza na banini na support te yango na ye nasala mwa activité moko mpo to ede bango na 15 oyo nga nasali bakoki kolia tolie apres kolia tosololi na mwa moke oyo tokozala nango oyo bandeko so bakosunga biso oyo baprésident so bakosunga biso de façon ke topesi bango basala mwa petit commerce po apart so bazwi mwa petit commerce baosala bana oyo bazanga lipa na ndako te ozomona bazanga lipa na ndako te mwa kolia ya mwa mingi te na mwa mokie ekozala bakolonga kosenga na balabala. Maman Ormi, n'ayez pas sur contact. Si on va contacter Vino, on va contacter Fondation Mouika, on va contacter mon Anzilani. Ce qui nous tenions sur Oya Kolinga a contacté Fondation Mouika, numéro Ezali plus 243 89 50 62 780. Recommandez là. Plus 243 89 50 62 780. Oui, bonjour, quand c'est ça, action le lingini. Action il y a 15 ans, il y a occasion il y a 15 ans, il y a anniversaire, donc 15 ans d'existence, il y a Fondation Mouika. Il y a Mouika. Bonjour, quand ça, tout ça, le changement cette fois-ci. Année où tu as besoin de baya kaka, to aider bango. Bien sûr, tu peux ça vélo et aider bango. Peut-être que tu vas non utile le to éviter. Oh, tu vois qui bateau bazaki na o batambola na si bazamba vélo te, tu peux ça bango vélo et permettre bango pour dans moyen de déplacement. O peut bazana besoin ba beki, tu peux ça ba beki et aider bango pour dans moyen de déplacement. Mais cette fois-ci, tout le monde tu as ce qu'on a souci mingi de maman guidi la utu koloba pour na ba oyo bazo tambola na nzela pour na kosenga mbongo. Ezo ça la vraiment pas si. Tout le monde ba ndeko na biso belé bazana triomphal. Misu bazana boulevard, misu bazana ba marché, kosenga mbongo na ba katikati ya nzela ya ba prince, ba moto tout ta bango ba voiture et tout. Ezo ça la biso passi. Cette fois-ci tout ça pour ça ya ko aider bango karaté na biloko ko lia to na bilamba. Tout ça na besoin ya ko aider bango na idée ya business. Donc to kokuta na bango to sololi na bango, to ki ba vie na bango, to ki vie ya moko na moko o azana na idée ya kosala comme commerce to pesi mbongo akesa commerce soki eza mwana azana soki eza mwana ana besoin commerce to yebi ke mwana akosa commerce pour aider maman na ye soki pe maman oya moni ke non maman biso net ngana za na mwana te mais ngamo na za capable ya sa commerce na lingi na tika via kosenga na koma na via ya sa commerce ya koza esika moko to ko aider pe maman to pesi fonds de commerce pour aider à démarrer commerce. Ok. Vous avez vu que le domaine wana est un domaine moto glissant. Bande comme susu au PC charge roulante. Au PC la mission, au PC la ndako, le besoin de monnaie sur l'anzela. Là c'est besoin de la taille à enquêter malem na dossier topé na makamoni bossa.
non tant il y a enquête toujours tant il y a enquête tant il y a enquête toujours tant il y a enquête déjà avant to kenda de ko aider bato bazara na urgence na minute wana moni non net par exemple tant ba refula ki bato o to kenda ko aider kuna na maluku ezaki parce que urgence ezaki na minute wana to ezaki na besoin to enquêter to ba ba vivre ndenge ni te biso to kenda ki déjà to komi sur place to kuti problème na bango o bazaki na ngo to aider na sens wana na minute ope toko tala ba oyo to moni o biso mo to mona ki baza vraiment na besoin aide o fondation ko mona baza vraiment na besoin aide nde to ko aider bozo kanisa ko rassembler plus ou moins combien de personnes et au dépend pas ya misolo to ko recevoir ndenge mama Denis so aider biso ça dépend là moment de limiter pas tout ça bien tout parce que tout ça cause na besoin ko aider biso to bazo maman zo mama Denis habiter c'est que biso aux importance c'était ba tout ça na biso ni appel bandeko ba kina fondation Mwika ezo senga aide ba congolais ni surtout habiter malamu asa besoin sunga ba personne avec handicap bana litiki ou benga biso ba fazer ba bazana nzela bato bazanga tinda po ba biso benga bonde de la moto on pamba o de bini bo pesi ba chance ya kozala bato alors vous senga miso boluka lié d'encadrement ya bato wana ah oui teli kamera na biso o solna ba congolais ba holanda bandeko na biso ya Congo ngai kombo na nga Hormid Boet naza secrétaire ya fondation Mwika toye lelo liboso na bino pona ko solola na bino na compte ya fondation Mwika. Fondation Mwika eza déjà na 15 ans d'existence depuis to bandati lelo dans tout sala mon propre effort ya fondation to senga lisungite to senga aide mais to moni na makasi na biso moto kokate mbongo toza nango to makoki to nango eza mukie ezokoka kosalisa bato nyonso te oyo fondation eza na posa aider parce que toza na besoin to aider ba personne avec handicap eza bato tu ba aveugle ba handicapé tout bato tu mama lobi olie to pesaka bango biloko kolia bilamba kolata ezokoka kaka te bien sûr misu to pesa bango ba chaise volante aida bango mpona ba déplacement ba beki mais eza kaka suffisant te parce que ko pesa chaise volante pour a déplacer mais so azana eloko osala te kana chaise volante wana akokota na nzela po sengela ngombongo bakoki kotuta ye na nzela azu problème akufi eza kaka pasi ba misu pe bazana na babeki okoko pesa ye beki mais ekoka kaka te parce que magazo tambo na beki makozana besoin lia po aluka lia wana soka azosala activité te akokende kosenga na nzela eza bien te yango ozosala mama pasi alingi te bandeko na ye bazala na balabala basengana na balabala yango tozosenga lisungi na bato nyonso ya motema malamu bana poto bana Kishasa mututu badepute baministre papa Fati mama Denise fondation Mwika eye liboso na bino kosenga lisungi na bino bosunga biso po tokoka kokokisa idée ya mama oyo aza nango mpona bandeko na biso avec handicap mpona makoki na ye moko akoki susu te asali déjà 15 ans na propre fort na ye habite mpona senga lisungi donc mutu nyonso motema malamu amoni ke akokoka komona bandeko na ye congolais basouffrir te batambola na nzela te bariske bavi na bango te mpona kosenga ba 500 francs 1000 francs aya kosassocie na biso na fondation po to aider bandeko nyonso baza na difficulté contact bandela susu parce que yango déjà très nécessaire biso na tokomoa tolingaka te moto bandobenga ngai oyo naza na plateau na yo bayebaki non mama Hormi Boeti ye moko apesaki numéro ya kokota contact directement na fondation Mwika pesa numéro na pa téléphone numéro na biso ya téléphone ya fondation eza plus 243 89 50 62 780 plus 243 89 50 62 780 wana soki babengi baozwanga directement. Ok, eza na WhatsApp? Oui, eza na WhatsApp. Oui. Ok, mama Gidil Mwika, je sais pas na yo parce que mon émission est d'habitude ça comme 30 minutes. Peut-être ça va congolais. Tango otambola na Kisasa. Okoti na Wenzi, na Zanu na biso munene, okoti Gambela, okoti Somba Zikida,
au côté Grand Marché, au tambour na boulevard, au tambour na triomphal. Aux hommes, ma personne vivant avec handicap. Moni bana betiki, au début va fazer. Au moni ba soda, ba blessé de guerre. Au moni basa ba soda. En tant que maman, c'est la grande. Parce qu'on répète, papa, et ça là, on passe encore, c'est pourtant, tant que maman n'a pas de mon père n'a pas de bana, n'a pas c'est pourtant, on a mon abandé qu'on a pas souffrir. Bando qu'on a pas souffrir, bah souffrir pour avoir un bon côté. Pour se voir qu'il a un bon moment, on a un date. Bah un bon côté et 5 à bomba bima de bande pour 5. Pour se faire bah faire un date pour beaucoup faire un date. Il y a peut-être des pouces à cabango pour avoir un bon côté. Aux hommes, on a zoko pour supporter choc à côté. Non, au côté. Non, supporter choc. Parce que pendant 5 ans, on a eu un bon lengeni. Bambong o bafuta ngai. Ngapi na Londres na sala raté. Na sala raté. Mbong o gouvernement futa ngai ya mwana edaka ndeko na ngai. Ya na moni que non na sala ba activité mo belé, on habité. Kopesa bango lipa mille qui eza bien balie na minute wana. Lobi ba ozonga kana balabala. Ya wana yepo na to komna combat babima na balabala. Basa na mo petit commerce pour aider bango. Okusunga bango na motema ezote na motema na yo to yo po ina sasa commerce ba ndeko belé ba congolais belé ba ndenge yo uri ya sunga ba congolais ba sunga ba tia enveloppe il y a commission ya yemo le sunga ba personne avec handicap et sungi yemo yo oye bina ko sunga ba ndeko tsa bina boye ba kona bazona na biso papa wala maboko papa nakoma nzambe papa kabundi wa lesa evangeliste nakoma papa la biso yebo okuta linga ni ba black te papa olesa linga ba black te alinga ba black wana te on a zo sala eza vision ezalaki ya mama na nga ndo ele bato na mbongo na ye moko nga kutu na zina na kutu na idée kutu obozo kanisa wana o yo zo kanisa te na idée la moto ba ne bazo kanisa non parce que tu poses la question on te pose la question OK ya na le but vision organiser na ngo ezati vision ya mama na ngai nga na landi ndeye mama na ndo sala alors ka aider bato ndo singa mbongo te nga pe na aider bato pendant 5 ans na pop mbongo na nga moko soki to ko singa lelo ata soki bo passer bon ba image ya ba activité on a sala ya bo passer ba image ba activité on a sala on a pop mbongo na na singa ta edité lokolo moni bino boyo ko visiter biso esali biso esengo nde bo salisi ba malade na biso moninga malamu baye bakaye na tango passe en tout cas bo sali ba passer na biso ba minganga na bango to sepeli na yango makasi Maman Mwika merci nzamba pambola yo continue ko sala yango lisusu nzambe alola arozanga te ko pambola yo na oyo saela batu baza malade en tout cas merci beaucoup. Et bongo moko ya fondation Mwika alo batepo azwa 0 lelo toye na para fondation mama Mwika mama Gidil Mwika akanisi alingara ko fete ye moko te alingara komona batu na pasi te yango lelo ye kuna musika na Londres asepeli atinda biso bato ya fondation na ye toye koyede bana mwa moke oyo mama Mwika azalaki na ngota ka mama azalaka boboto alingaka kopartage ya moke oyo azalaka nango na baninga oyo fondation Mwika ya ndeko ya Congo Gidil Mwika vraiment na ya Londres esalaki ezali mobange na liteya mpona bato misusu angaye bana ba problème potoso bino kasi boza banani kwa fondation Mwika vous êtes le représentant na Kinshasa ba malade et ba chambre par chambre na monika na moni 2 personnes plus to côté na moni mutu moko oyo na côté ba coucher kuna ndi mo hospitalisé na kuna côté ba komi nini observation mais na moni côté so ndi ba komi observation de disons pas comment mais est-ce que l'utilisation des fois ça peut changer au besoin d'un cas de se faire sentir quoi en fait donc c'est ça. Dites-moi un peu. Toucher plus parce que les enfants ont besoin d'être protégés un peu exposé na mikolo ayena maladie na ebo tout ça va beaucoup infecter bana facilement raison pour laquelle que ça là que bana bazala un peu à l'écart pour bazala mieux protéger c'est tout que peut-être na bazu ba vaccin ainsi de suite tout ça donc
En fait, c'est ça. C'est vrai, hein? Mais ça ne suffit pas. Toi, on a pour ça tout qui est plus loin. Tout que ça peut être les meilleurs de nous-mêmes. Ah, bah. Logistiquement, il y a bien quoi. Maman ndeko. Ndeko mwasi. Maman bébé. Bébé na kitoko. Saka boka na ba mindele hapo. Bola ndanga. Toyota bino ye. Toyo fêter na bino ensemble, to kabla mo mke to zana. Na zoki na 2016, tona yakaki. Ndio na mwana ki mwana mwa mke azo poussa mama. Mwana tellement lembi makolo lembi. Azo poussa mwana bi so mama na lembi. Loko mapa moi ko na mwana pardon. Pardon tilikanga po azana mutute. Na zo mwana bato bazo tuta ba indika na nzela. Bazo singa mbongo bazo poussa bango bazo tilika bango. Baada la mala wote que non mtozo poussa etala zalango. Ozomona. Si ozoma libanda po zalango, to so zalaki na ngo fana na ndako. Ozomona. Ya mo ina tsiki bana na Londres na ye a pona bunda. Atala ko yongola bango nyos tuté. Ata bo 20 mois 30. So ba longo na baba ba na bufani na ndako waso ma petit commerce. Ozomona e ozalama bien pona mboka na biso. OK, bande ko na ngai na yoksi bolandi mama na biso. Guidil Mwika nenga lobi ngapene bandele mission na lobaki na bande ko mususu ba congolais njojo za libanda na mitema na bango eza na mboka na biso Congo tata mokonzi ko le Congo asinga na ba diaspora ni stuba na mboka to sangsa mayele ba idée pour la développer mama na biso Mwika na mama na biso ormi bweti ba ye awa na makanisi ya kolongola bato basengaka ba orphelin, ba orpheline, ba personne avec handicap, ba sourd, miwe, ou ba zanzela, ba lo matamo quelques-uns. Ba lo kapé sika, ya ko fanda, ba zape batu. Parce que moni nous tout est cause de problème, mais ça m'a beaucoup côté. Ma cause de problème nous toujours sale. Donc mutu nenga zana bo to servir côté amener ya malamu, côté ka côté mabeti. Ba kanisi mama yi dango yango wana. Na ko sena mama o min boiti. Émission comme la Souka. Puis un message fort pour la fondation Mwika. 15 ans d'existence. Oui, 15 ans d'existence, 15 ans depuis Fondation Mwika a coexisté, 15 ans déjà. 2010, le long de 2025. Oui. Fondation Mwika, les a wana pour Nabino, les a Fondation Yabatu Nyonso. Les a Fondation Yabatu Nyonso. Eza bako contacter kana numéro na pesi bako ya ba contacter nga na ba contacter biso plutôt na numéro na pesi wana bako zwanga après tokokutana tokosolola toko-expliquer bango makambo nyonso ndenge elekaka na kati ya fondation baomona parce que eza makambo oyo eza makambo boye te oyo eza privé te eza makambo oyo eza batutu bayebi batutu bamonaka. Donc ils étaient à la cananga privé comme si bon et quand on approche non ils ont bon aider puis na ba action fondation Mwika salaka ba komona ba vidéo ezali ba photo ezali ya ba action nyonso ya fondation Mwika donc mutu nyonso oyo aza besoin koya abenga tokokutana tokosolola akomona ba makambo nyonso ya fondation. OK. Akomona makambo nyonso. On peut ça tonton moko linga mbote. Tonton moko la linga mingi mbote. Non, c'est ça mwana mbote aso. Ouais, tout continuer hein. Na pesi mwana na ngai junior Kikunu Boris Mbote mingi place azana ebiki ero azana école. Akotala ngai na pesi mbote. OK, tu ba mama Guidil Mwika. Et monsieur comme la souka. Ba Congolais balandi. Voilà. Et puis ndeko moko nzoto za kilibanda motema za na mboka Congo. Siko ayi nango, ayi nzoto ngo pays et okutana molimo. Ndenge ndeko les arts le barato ba ça belé l'esprit. Donc ça déjà a. Voilà. Puis ça moninga sourire. Tala ba Congolais, tala ça mon vision na yo. Ba accompagner yo elongo avozo ba mikila poto oye awa indiki mapona kotambola ko ta porte pour osamo enveloppe moko autant ça bande connaître ba personne avec handicap ba sourd-muet ba veuve bo sangana bo sulula autre la importance ni o ko sala pona bango alors vous c'est enveloppe fait enveloppe moko ya bien ya mo c'est aide ba congomani nyasu
bozala ensemble même idée pour réaliser mission il y a 15 ans d'existence de la fondation Mwika caméra na biso yango. OK na ngai maman Mwika guidé vision na ngai ndena lobaki liboso que non eza pona ko aider bato o baza ko souffrir na makasi na ngai moko na kokoka te pona salaka te na kokoka te yango na ye apa bandeko na biso ba aider biso na vision o tozali nango tosala po eleka malamu activité tosala ekozonga mpe kaka awa soki tosala mpo tosilisi ekozonga mpe kaka awa ozonga mpona zala mposa ata moto 20 ata moto 30 to aider bango soki mbongo kozala mwa ebele tozonga mwa place na bakomile bakikole kuna totonga mwa place baoyo balala libanda bakende kolala na makasi na nga moko na kokoka te yango nazosenga na baprésident na biso mama Denise bana na nzambe bato oyo bayebi keno basoutenaka bato boya bosoutenir vision na ngai mpo tosala eleka malamu nyonso to mpo naza na ta mingi te na ta mokie mpo natiki bana to na periode bana bazongi classe mais natiki bana na ngai bango moko tala amour naza nango na peuple na ngai natiki bana na ngai bango moko mpona poto kuna so otiki bana bango moko botola bango na social ozoma me ngai natiki bana na ngai bango moko na ye ana mboka na ngai mpona koaider bandeko na ngai na ye mpona kosala bablage te na ye mpona koyiba bambongo bato te mpona kosala deja activité na ngai na mbongo na ngai moko na ye mpona kosala eloko moko mpona kolongola bato na balabala basala mwa petit commerce na opesa tonton te napesi président na biso mbote mama Denise mbote na paster na ngai walesa mbote tonton te na bala na otiki na londo opesi wa mbote voilà na bana na ngai napesi bango mbote makasi émission série après mokolo mwa lelo donc yoki ndenge mama balobi mama lobi apesi tonton azate apesi mwana na ye mbote mama mpe alobi apesi président donc congolais ya Congo mbote apesi première dame donc mwasi ya liboso ya bacongolais mais surtout Denise Nyakero mbote et puis apesi pasteur na ye évangéliste Kabundi Walesa mbote donc émission oyo ezalaki mpona koya kotalisa bino bacongolais kezala bacongolais mosusu nzoto nde ezalaka libanda motema ezalaka na mboka Congo. Mama Gideli Mwika ayaki awa pa yebisa bino te fondation na ye esali 15 ans existence alors aye awa po atelemisa yango alakisa na bino bacongolais que pendant 15 ans azalaki ye moko kotambola kozwa misolo na ye azali personne avec handicap kuna na mikila Londres mais moi social akuna futaki mo misolo azoka yango aye na Congo apandi kokambola na bandeko mosusu alors azokoka te yango aye pa na bino bacongolais action de grâce na yo pesaka wapi 10 000 na yo pesaka wapi donc yo vie na yo elekaka na babar na baboite ozobosa na ke oza mutu un jour okokufa bato bakomema yo un jour okobela bato nde bakomema yo leta yango oyo yango yebokosala bolamu mama Gideli aye awa ti aye koteya biso aye kotalisa biso ke apesi nimero na ya telefone alobi mutu to alinga contacte nimero ya telefone eza wana yo mpo olingi kosunga leke na nimero wana okobenga biso tozwa contact directement na mama Gideli mpo ayeba koréaliser vision oyo tata nzambe mokili apesi ye alobi azali mondimi évangéliste Kabundi Walesa aye koloba be vérité yango aye kotalisa bino makanisi na ye ya kosunga population ya mboka Congo na nzela ya fondation Mwika tika te kimia ya tata nzambe mokili ezala maboti na bino tokute mokoma lobi.